être na TV bolo bangweza moi retard mais retard te donc ça naki vraiment naki une émotion ya makasi et sala ki penda ki et puis ça inga même na mona ba docteur na niveau ça inga ba tension bani pour na lela ki trop na mona ki trop po wana moto ya kufi wana Jani a mwana nanga oyo na sali na façonné na sali na pesi kombo na zwaki Jani na âge ya 16 ans ayo kufa na 54 ans. Pour comprendre émotion ni na koza nango et puis mutango pa komaka célèbre ndeka biso tout ali ba célèbre ndenge pas comme peu célèbre et puis banda tie ayo kufa atika olonga Chic-Choc le ngete aika na même très fidèle vraiment aza élément moko onga moko na bana olobaki de un jour na ko décorer na cadre Chic-Choc le ngete mais hélas Nzambe aza pe na ba programme na ye na ndenge na ye donc Jani Versace personnel nazwaka ye na kombo ya Lola kombo ne ya Palais Modero Mozart Modero aye na 16 ans aye mouvement abi petit yo fosa nanga salakawa boye ti tubundani ti na yo pesa yetu yo pesa kombo ya Lola alongwe Modero akomi Lola na Lola wana deux autres se séparés na mai ba defe mangba undengi wana Maître Pai deux autres kabora ba Maître Pai ba mulex ba kenai na ba Maître Pai ana tsasko yo faut jouer ba rôle ndenge mulex ba na ko jouer ndena garda ba Jani na pesa siko kuma Jani Versace. Alors c'est kakutu vie. Pourquoi ma combo boy? Na vidéo ya maman na combo otikala na okolana. Jani Versace de Vercha. Na ba okataka mukuse de Vercha. Ba te bele bolanda ba viangor, bomona kena lubaka. Ya benga kaka. Vie mugadios, vie mokere. Na benga de Vercha. Parce que to yebana ki ba secret na negiki ngai pena ngai na spiaki na ibuluka ya kubimila ka na espère beaucoup ya papa Wemba na menambe ya balitutu na nga ba charisme na nga ya vie beaucoup donc l'air papa Wemba nga papa Wemba nga na che vie ngadios donc vie bon tout